Mbote na bino bandeko batali Henriette Kilumbu Shembo. Na pesi mbote na baboni na nga nyonso o pe na mi abonate bokota bomi abonné o pe basipa kota nzambe apambola bino. O pe na mpa découvrir ngate akota ko découvrir na azali mama ezui. Moi malili ezali biso tozana biso na winter. Mais moi mpepe moi muke bimi me malili eza kaka baya mwasi. Mbote baya mwasi bomoni eza internet pe tofutaka. Topesi na nzambe merci na ndenga lali sipso na musibiso nebiki bino bato Europe, bato Afrique, bato mboka na biso ya Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Bozkisangani, Kananga, Mbujimayi, batetela na batetela kuna bozana na kolala. Soki ndamba pe la musimo ni pe la musaki biso tokopesa nzambe merci. Ezo abino mo lebele Henriette Kilumbu Shembo TV na telemi lisusu na kopesa moi lisolo moi na 25 ans pesa ki akindaka libala. Abia pesa mama Henriette pesa na baninga ya age na ngai oyo pote esunga bango ekomela bango pe mokolo mosusu te. Yango nde na sali live te na sali yango direct YouTube te. Na sali yango moi vidéo muke pour tout le monde basaka na internet internet na bazana passe ya ba wifi et ko sunga ba mpo batala baya mwasi tozala moninga na biso wana po akendaki déjà libala tazaki na 25 ans mais akomaki déjà mwasi ayebaki qu'est-ce Adam et Ève pe akendaki kobota mwana moko bandeko bana 25 ans tocha 25 ans 30 ans 35 ans na bakisi bozalaka kowelisa libala te famille balobike papa wana aza na mbongo yo ke libala wana azaki mwana poto bandeko papa moko azalaki na konga azalaki na mbongo makasi balaka na ye me bato mbongo wana papa na ba age lokola ba 50 ans boyoka nanu ngubona liaki moi RP ya kana video ya ba 50 ans wana babwana azaki na mwasi na botele bana tatu mulumba alobi kaka balukele mwasi atombe ndenga kendaka ba congé na yazaka na mbongo ndenga kendaka na poto azana famille moko bayokanaka ndenge bayokanaka etombe alobi ke nazoluka mwasi tata mwasi natali ke ndenga aza na mbongo bobebi ke libala mbongo ebele ya libala pata mwasi ndi baliaka ba super baliaka mbongo naza na mwana nga 25 ans oyo asi akoka aza pe mwasi na kati ya basiko po mwasi bino moko bana poto ne bakolaka 25 ans déjà za l'âge mais akoki ko bana papa divorcé te papa aza na bana mais bien sûr babwana kana mwasi tazaki pe na bana zinga na Kinshasa mais ya eba kiteke bakolukele mwasi ya âge wana tata mwasi abeti ko basona ba parents na ye bomonte tata azana mbongo bolongi bomenga papa na camarade ndeki kaka boye to Jacob na mwana biso a 25 ans oyo babalana mwana so pas 25 ans passer ça ne classe awa sala kama musala babalana so ba kokele Kongo ba kele essentiel ke to bomba richesse na kati ya famille boka lokoso abeti ko petit mwana pe andimi mwana 25 ans aya na poto na âge ya 6 ans kolelinde na poto boso aboyaki mama na moto tata mwasi tu vois ceci c'est là bana ba français na mingi tout mwana ndimi papa na yeko kende Belgique wana bakuta nsuna libota bito zolo mwasi kaka mwana biso tolingi richesse na biso na yayo efana kaka na libota papa na bitala bi oh si baba benga ngoni bananyango si banyonyo na zinyonyo boeza pe kaka malamu na sina boti na ngaso kitokobotaka tobota mama papa na tanga zota Belgique auti Kinshasa Belgique ayili mwana ba cadeau asombi ezaka na mwana poto ma yele ba cadeau pona a tirer déjà motema ya mwana ba ya mwasi ba ya mobali tang papa mulumba tatu mulumba akomi na poto asisi makambo nyonso apesi ba mbongo nyonso na ko bana ko donc ni mbango po internet na osaka conclusion tatu mulumba sali makambo nyonso tatu mulumba bia alobi bon sikonga na kala nga poto mingi te ba faire na nga mingi zaka na kini ngai fona mema mwasi na ngai nyonyo to kina Kinshasa
mwana basi batie ki déjà moral abi babi problème to comme moi sinon so balieti ozana nyongo te batela biso kaka mwana toza famille richesse na biso so kaka na famille tatu mulumba likambo te asali makambo nyonso bakena nyonyo mwana 25 wana bakena libala bapana sana bandako ebele alobi yo ndako ne kozala awa to kozala abi ndako na kozala sko kozala te lobi te ndanga na yo mais moko nga nazana bana avant olinga ngai oyebaki déjà ke nazana bana bite na yebi ba mwana sa timbela te mwana 25 ans mais asengi conseil kaka alobi bana 25 à 30 ans maman arrête ça bango bakendaka libalo mobala divorça te mobalo a divorcé le quoi tata moko mobimba ba 50 ans ba 49 ans yo mwana 25 ans ko kota libala wana papa na kolingaka makambo ya mikolo akolinga makambo ya jeune te surtout ndenge bango bakola na poto ndenge wana ba idée za bango eza ndenge moko tina bano bazala 25 ans na Kinshasa to comprendre mwana ana abi pesa betela cete 25 ans 30 ans 35 ans bolukaka mabala na bino na fixe to bokute na ba jeune garçon so bazaka ba boti na bango akoza na bala mibale libala ekufi bato ba ete 25 bato lokola ba 25 ans 37 ans 38 ans au moins ndenge wana et soki ata na 40 mais bokende kaka ndenge wana te na libala ki ba papa na zana mbongo po yokeni bakomi wana omoni azana mwana 25 auti ne poto omona mukomso masoko alati omona alati ne kilote na eta kilote musuku sesa mususu ya lin na munga kinwana omona salati string ne wana papa mulumba ya banda ko lingana te sepelisaka yo mata tumulumba azolupa wewa kolata ka biloko boye te biloko ezali ya chambre eza biloko kolata ka na kati ya salon te e bongo soki muninga na ngaye abeti koko akutina modelo oyo mwana biti boni kota tumulumba ngala na jeune biso na poto kaka boye ata pe na Kinshasa na sina tambo na meba pe balata ka ndengo na sana ndaku ifona sepesa nzoto nga ya te soki na sana kati ya ndaku ngena zo kabaka ta liputa na chati na siku ayebisaka ndenge wana siko mwana neza kata so bakela fête anniversaire to fête moko kaka ata anniversaire te fête moko ata ya mariage na Kinshasa ba inviter tatu mulumba soki batie banzembo ya ba inosu wana ya ba fali papa mulumba lingane ko bina te mais soki batie banzembo wana ba chikimbwa nzambe mabala buso babi ba chikimbwa banzembo na ya mboka wana okomwa tatu mulumba koluka na liputa bakanga ya kobina siko okomona mwana mwasa sana na baguya azana baguya bana mike soki batie bafali wana ye motima tina kaka bino mona ba jeune mais tant bazoke na fête tatu mulumba siko salaka nini tatu mulumba lataka abakusi na ye abakosi ndenge balataka mwa papa mko atati abakosi na ye yesu ko bana kosala nyonso tati papa tatu mulumba lokola azonga net na kijene alukila ta chemise moko atana tisi mais aza mwana kaka azeka komona kaza mukolo abi banda ko jeune mingi bakoma na fête tatu mulumba tangu bako tia nzembo afali soka telemisa to atingala lingaka biloko ya boyete soki batie inosa ngani biloko ya boyete mo musu batie nzembo wana baluba na bachikimbo wana tatu mulumba bi telema toke na obina maja ba komi wana skota ngabi wana sko azomi gêné ba jeune fille mona ba fête ndenge zaka kasaka biso congolais to zaka bazotonga ke mwana auti kaka poto po akobala na kaka na tatu mulumba na owe na quartier ndenge zaka ba mama so bateka liboso ndako basuki sungi ba kama ka penza mwana poto mba uti aye kobala papa mukolo ndenge wana mais azaki lokola ba 50 mwana azaki na 25 azaka mukolo epa na ye baba na kotonga ye kuto na okipa abada okipe kuna te ba fongola ke mémoire yo kidene kaka to ba ndenge kotonga to lia bomengo siko eloko nini oyo amonaki akosataki pa tatu mulumba soko alati tatu mulumba alingi bateni ya azolata te tatu mulumba alingi kaka ye alataka maputa milai biloko alomoli bamaputa to depane tatu mulumba biloko asombelaki kaka maputa mwana mpe akokaka ne maputa te po akoli na maputa te akoli na poto bandeko bien sûr na poto mpe bato balataka maputa me modele ya mwana wana ezalaki mutamutazaka na look na ye ndenge nyakolatela nde problème yango ekotaki wana soki ba ke fête tout mulumba lingo kobina banzembo ba falite alingi kobina banzembo ba Beyoncé te so ba Beyoncé so ba nini banzembo mususu mais tout mulumba bina kaka banzembo na bango aluba na mboka kanisaka na mboka so ba tie ko mole ya telemi penza abandi kobina ba mama ba ko tie maputa o mona kobinga moi sina ngaya ka tobina donc nane ba toazeki na fête mususu ba komanda ko seka te o mo soki ba tie moko so ba tie fali ba ki na fête moko bu aisa tout mulumba ka tobina
Papa mulumba boya. Oyeba ki na piste, tatu mulumba kuma bina ka bandenge ka wana o ba tatu wana ya putu. Mwana so ba boyete o so pesa nga soni. Boyete alobi nga na soko kinga na sina ninga biloko ya boyete mwasi na ngai. Tatu mulumba bineti yo ninga mwasi alobi sikonde yo ninga boyete, nga siko na kobina na mutu mususu. Atelemisi ba jeune mo banda ko misana kanela ba na pe batatu mulumba mwana camarade tatu mulumba mususu atelemisi tatu mulumba ayokizua. Tamba zongi ndako mama yindaki. Ngai soki na kino fete na lingaka te yo banda kubina kana batu mususu banda kubina kana ba jeune garçon bakubutula ngai yo na bali yo na mbongo na boyima kama kubina ka na ba jeune garçon soki nga na kino na fete banda kubina kaka nzembu ya mboka obanda kulata modèle na biso problème ezaka peso ba bimba keta na fete to akele sika mususu tatu mumba linka mwana takamaputa mwana pe azokoka ete mwana kumanyika commission bien sûr boninga ngo ezali pa tatu mulumba zo pese nyonso mais tatu mulumba zo obligé kama biloko akala. Vous comprenez? Mais à salaki mabe na libala te azaki déjà na position ka mususu po côté kolata bazoko kolata tatu mulumba te soki ba bimi par exemple bakile na shop na magasin ko soma biloko au moins tango ya nani ya moiboe akozota mususu senge na lati azui kilota lati pa mulumba lingi ndengo na te. Oh, il faut que l'on taka robe moko bo ya milai ya mwa singa otie mwa jacket moko ya muke kulata ka banini oyo te ba kilote boye ba kilota boye te za ozani mwasi ya moto. Donc moi ça na oyebi soko mesana eloko donc azaka komi gêné. Nyonso ya baki kolia omona eloko pe alembaki kolia bala tatu mumba so baye baza batamisala tatu mulumba lingaka ye mama na kaka ko de fia na kota cuisine bina balaka yo pona pamba soki bana nanga ba yeto yo il faut ko sesa ka batna cuisine ola makanga na lingi kula lia kama fufuna matamba na ina maboko na mwana na siko 25 wana omoni bana moko ba jeune fille kaka ndengwa na age papa na so bazaki neti gumoko papa na bien sûr aza mukolo malinga kalata ba kilote alinga kabalata alata al mode kaka ba jeune to alinga pe ba dansa ba jeune balinga ko démarrer kitoko apesi na ba jeune fille solongo ezali nango mulaite mama Henriette betela sete o moni biso bala tokoli na poto ndenge ya ebisaki ngai wana ezali te ane apete abiya ya poto mwana muke aya na ba 6 ans akoli na poto ayibile banzema mindela banzema bafali ba jeune musicien na biso ndenge boza na poto ndenge wana bobala naka entre bino bana poto na bana poto yo mwana poto ko bimaka wa te epoke ko bala na Congo yo mwana poto ko bimatene ti yendenga kinda ko bala libala ya mutu a divorça abota bana mikolo pa aza mukolo eko marché te eko match together te eko lukati boko mana divorce eko lukati yo jeune fille okima papa wana yango nde eko makabana misusu basi mususu bakela bango bazobeta kati na likati ya libala donc tikela bato ya Kinshasa soko kolaki soko akolaki na Kinshasa mena age moko ataba 15 ans aye na poto ça va mais akola ki déjà na poto ye faka luka kaka mobali ya poto ba jeune na poto wana babalana il faut quitter azonga en arrière pona mbongo pona bolinga mbongo nde akanga ki akino ko balana papa na donc nyonso zaki ko matie bien te nyonso bana ko leka bien te na kolata na ye na musique na ye na kobina na ye alobi atana ndako mona soki ya chata nzembo afali moni azali jeune abandi ko nzemba chérie na finika ngali puta mama banzembo na omona ka bafali ba yemba kala chango so na mutute omona soko andi ko mona tatu mumba afandi kaka boye kaka mwa bana yango ba dance mabe yango ndena zomona ba azoba bien azoba kama kama lokwa bukoko ndengwana yango ndena mona ka ba jeune fille bazobina na fête ndengwana pona kwa tirer mibale ya batu ngana lingi yo bina ka biloko boyete tanki bazana kati ya ndako na bango jeune fille ezeka kaka il faut kaka tika libala na po aka koselo ko mabe e kozala mabe il faut asala makasi atika libala wana poyena mpatulumba eloko te saki komatie soki azalaki ke alataka abalaka na maputa abalaka na kitambala elinga koleka nango kitoko me yake ko bala mwana kolaka na poto mwana poto pe ye azongi ne Kinshasa ayepo na libala en tout cas eleka kite famille ya tatumulumba wanda ko tonga fi wana alataka mabe moko musuku to aza alatero moka mukusa babeti koko ko azofongola boye tatumulumba zaki na chama mwana mwasi na kiko fongola batumba benga mwasi na yeba kutimparbi boyete ozola tamabe yango ne sokola takabie tala ndenge famille nange ba kutio modelo webiki bazolo ba mabe bakolo ba mabe tala mosoke ndako bala en tout cas simba kité mwana na bien simba kité bazaka la bango bien makamonyoso bien et simba kité mais babota ki mwana moko kobota mwana moko mwana na banaye ko ngaka motima ze mesi ekotaki
mwana abi soka zo swana ba parents ne bosa côté communication côté ya ba nani ya kosolola so ba solola ba parents bango abaka pa mana za bien mengi sika botini nga na osepena ngate nga aja papa oyo na makambo na ngai na ya ye ezo simba teka kwa mama zo pesa conseil oso koli mwana na ngai oboti mwana fana ka liba mwana banasa mama ngai funa ka na zonga ifuka na zonga boko musa si papa mulumba ke alobike na lingina ke ta ba parents na ngai na kelakisa bango mwana papa mulumba alobike boyeza bien tokoki kokende biso nyonso na Belgique parce que na mbongo na ye to kelakisa mwana bazo anjo bakuma na poto kuna tango akozonga mama yaki matata tango akozonga Kinshasa yaki matata ebimisaki trouble mwana bina kozonga tenga na boyi libala tatu mwa bi c'est quoi ça yo moko kansaka batatu ne bazalaka c'est quoi ça mbungu nange kuzunga to ba yo boyi kuzunga na Kinshasa oboyi libala oboyi libala ozutika na mwana na ngai mama papa mumba ba ko maîtriser papa banga se camarade ne ko maîtriser tout mumba to ko maîtriser yo zoma mwana bimiso akoti réunion te afani mwana bimiso abi ezo marché lo côté bande ko na ngai aisi ba parents na iba tata mwasi alukane mwasi mususu ngai penza na boyi papa mumba pasa kina omoni mutambongo aza muninga na ote azonga kane Kinshasa mwana pe atikala kama bise soki mwana nga akuli bana kwa kozwa kake ne kotaba abi problème ezate mais ça c'est que libale kufa ba bondela ki mwana batata mwasi ba bondela ki ya boyaki bana poto balobi ke soko kola na poto ya déjà na âge ya moko koli awa bolingana ka entre bino moko bobala na ka entre bino boko mona bolingana ko marché soko bimi awa na poto okenda Kinshasa ko bala mobali kuna e ko marché bien te pe mobala na kolingo kaka pona intérêt ke yo zala kano na poto après wana bolingo kosila soko lingi yo bimi awa na poto ko linga mbongo yo wana kotindela ye papesa makango mususu bokeba libala fiole kufaki ndengo na lobike biso bana tokola na poto awa to bala na ka entre biso pe lisusu ba kolinga ka mobali pona mbongo te kolanda ka famille te soko yeli oke muto aza na mbongo oza mwana muke bazo bakotuna libala na makasi zelo kwa mariage forcé bondi makate botala ye oya kinda ko mwana libala soka zaki mwana mabe abi asalaki kindumba te espèce conseil po zaki soki zaki ba fille mususu ba nga ko sa kindumba na kati po abike papa aza age na ngate nazomona ba papa ba jeune ba fashion ba jeune ba marque ya kitoko bazali awa te azo tricher papa nazo pe ko tricher pembeni mais ye asaila ki yango te ça ba conséquence mingi nda pesi conseil soko za na 25 ans balana quand même na mobile moko ba 40 ans ba 41 ba 30 ba 35 ko kende tina 50 te ko kende pe ko linga papa ta na poto awa papa waza na 50 ans 53 ans ba 55 ans yo oza na 25 ans po a divorcer oke oko talibana koko talibala wana tina ba âge wana loba le kisa ba âge wana papa lokola 55 ans moi ça lokola ba 45 ans ay ba ko linga na bango mais ba âge wana ba 25 ans ba 30 ans il faut bokeba yenza babatela ki akenaki azaki na mpepa kindumba te soka azaki na mpepa kindumba alinga ko linga mibale be ya ba fashion aye akoti trouble akoti tibinji bebi tibinji ena soki ki ba ndo benga tibinji ba ekila baluba soki mo sali bala zana ndako alibala bafutela ombo babala yo osali nani ekobo so yoko kufa ezalaka mabe pa na bango asalelaki yango te mais siko ekutana tina mwasi mususu ake kosala tibinji wana ake kosala bikila abebisi bikila wana ake ekoti bamaladi baliwa yango nde alobike Kinshasa bobalanaka soki bokoli kuna soko kola na Kinshasa okomena ba 20 ans kaka fiancé problème ezate mais soko kola na poto ozana ba 25 ans ba 30 ans kokende kolinga papa 50 55 te kolinga toko talibala na pona mbongo bolingana ka entre bino ndenge bolingana ka ndenge botanga ka classe na ba université bokutani kuna bobalani bokutanga classe na ba Amérique bokutani kuna bobalani mais kokende te obima 25 ko kola déjà na okola ka na poto depuis bo mwana okende luka mobala Congo to mobalo o ya za divorcé ya 50 ans que nous lingana na ye ko sala ngote nde conseil zala kana bokeba ba jeune fille boza amateur akoyoka o azala amateur akoyoka ayoka o azala amateur akoyoka te prochainement nazala masolo musu ba kopesa ngaka pour ba jeune fille o bazoki le mabala sika apesa kinga lisolo mususu masolo eza mingi eza étape na étape o azala maboko akoyamba
ayamba lisolo eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wo na félicité krafi wana ndenga kenda ko bala na kutimo ezaka na bikila me bikila nezaka isusu te po ba mingi bakuma koyeba nzambe me ba misusu bikila nezala kaka ndenga bebisaki bikila te akendaki ye moko penza déclarer bina boyi libala alala kana mobali musumu pembeni te à part tatungulumba soko asalela kango na mwana tamsa nga kufa na etamsa nga kufa po na bikila kila atuka nzamba pambo la fia na conseil na yo yango na beti lisolo o azana mata koyoka kutana ki akokuta pela situation wana ya bake ko lukele papa moko ya mbongo abala to ake kokuta na mobali moko divorcé ba 55 ya zana ba 20 25 akende libala na te alinga mobali oba oyo akola pe na poto bakola baza ide moko balataka ba string bango nyonso balataka ba fashion bango nyonso ba mibalo bakataka ba coiffe soki ya ndenge nini bango nyonso bazala ndenge moko na ba ndenge ya ba mode o bakoleli ok si uba eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wow mabe ya Henriette zapi ona na koti te komi abonné akota mi abonné o kota mi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV. Ok, see you, bye.